Coucou, comment on a un ministre de la vérité. Le vidéo aux alaka 5 minutes. Parce que j'ai conseil moko vite fait pour nabiso ba congolais. Le na linga na lobela biso ba congolais et que tozali capable ya osala makambo ebele na vie na biso. Congo ko kende liboso tant congolais zo conscience ya ko comprendre importance mboka na ye. Congo nzamba pesa biso. Bande ko na ngai bota l'Afrique mobimba. Bota la bisika nzamba pesi biso katikati wana. Donc biso tozana katikati. Bande ko nyonso bazazaza mais biso tala bisika nzamba pesi biso. Mais biso moko autant que tozoza na conscience ya ko comprendre importance ya mboka o nzamba pesa biso te importance ya kozala congolais. Ndeko na nga ndenge nzamba sali ozala congolais asala erreur moko te. Bande ko na biso mususu ba congolais balobaka Congo ango to kata to teka pourquoi? Oui, nayebi ke souffrance ezali. Tozangi mai, tozangi courant, tozangi makambo ebele. Mais soki totali ba Congo niveau bandai kobeba makasi na lelo place tozo kende, nzamba zo sala biso grâce. Lelo ba congolais ebele ba komi kofungola miso. Lelo ba congolais ebele ba komi ko comprendre importance ya kozonga na mboka na biso. Lelo ba diaspora ebele bazaka koloba l'air muso parfois na nga pena na kiba makambo mboka anate nga peza makambo Congo elobela ngai te. Lelo ba komi ko comprendre importance ya ko yekola bisika to yekola pa ba mindele to zonga na Congo to sala quelque chose pour na mboka na biso. Ko sala quelque chose pour na Congo ezo senga yo makambo ebele te. Oyo yekoli na poto, oyo yekoli na Afrique du Sud, oyo yekoli na Kenya, oyo yekoli na mboka nyonso bisiko zalaki oyo yebika eko aider Congo, memango na mboka na yo, memango na communauté na yo. Congolais il faut to yekola importance ya ko sangana. Congolais il faut to yekola importance ya ko lingana. Congolais il faut to yeba importance ya makambu to yekola ga libanda to memango pa na biso. Toza na accueillant, toza très accueillant. Toyambara batu nyonso na mboka na biso. Mais biso bisika totambolaka, omonaka ba problème elandaka biso ba congolais parce que il faut to changer mentalité na biso na ndenge tomonaka eloko. Tango komi na esika, okomi na Kenya, otali ba Kenya batambolaka ndenge nini. Oke na Sud Afrique, ba Sud Africain batambolaka ndenge nini. Congolais yekola zwa oya malamu yekoli na mboka mutu songolo pakala. Memango na mboka na yo. Oyo yekole pa ba Nigérien ya kitoko. Memango na communauté congolaise. Po toza toujours batu. Il faut to yekola ka chaque jour. Mutu nzamba sala biso na mokili to yekola. Soto lingi Congo échanger. Il faut to yekola. Il faut to comprendre. Il faut to prendre conscience ya kolobake. Ok. To meki boye esimbite, to sali boye esimbite. Eloko nini yo baninga ba sali o biso to ko defa. To lobake ok eloko baninga ba mekaki e réussir pona bango biso pe to meka yango. Bande ko na ngai ko to se décourager te parce que o ezo sala boye. To zo ba idée o to zo yekola. Bandeko bozana ba chaîne ya kolobela Congo to lobeli yango. Bandeko oyo bozana moya ko kutana na présidence bozu ba idée bo pesi. Bandeko oyo bozana moya ko ya boza ba politicien boyebi ke boko ko bakisa un plus pour na communauté na biso pour faire avancer Congo. Bo sala yango. Politique ezaka ateke okoti politique oye wana kaka poli ya mbongo. Kanisa ka pe mboka na yo batu ba vota ki obisika okomi. Ba vota ki po bazana besoin changement. Ba vota ki te parce que bazana besoin na okende oyiba osala n'importe quoi. Batu bazo voter. Ba tant bache bourgmestre ya mboka songolo pakala. Bache bourgmestre commune pardon. Musala na ezali ko bongisa commune na yo. Musala na ezali ko zala sur commune na eza propre. Hein, bat oyo zo diriger na commune na o bazana esengo akomona yo et c'est pas ozo manipuler bango tango ba voter yo olingi na o lisusu ko aider bango te olingi na o susu osala na o musala te oyo vandi na o kaka yo kozwa mbongo eloko congolais azoboya yango wana congolais ana besoin Congo kende liboso congolais ana besoin mona changement na commune na ye amona changement na vie na ye amona misala eza créer amona banzele bongisami courant ezali mai ezali bana bazotanga na kimia komi possible po na ye azwaka ta biloko ya mukie alesaka famille na ye congolais azoluka congolais alingi changement congolais alingi Congo se développer congolais alingi président na biso asala musala ya kitoko na deuxième mandat na ye. Merci na bande kono so bolandinga komo na nga Hashengoy ministre de la vérité. À la prochaine, bye bye.